Alors, merci bino ki bandi konanga, bo s'abonner na planète Nana et fille. Vraiment, ils chaîne biso nyonso. Vraiment bo s'abonner, so bo monika ki tolia petazana kati c'est qui fait yango base. Donc on a beaucoup de s'abonner, bon, on a développé, tout le système ya mikolo yo, Nzambi courage, yopé base. Vraiment na lingi bino trop, vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse, na sepena bino ma kapela maman na bota mina été mais otafuni trop. Ma sécurité otafuni trop ngande étoile na loba. Otafuni trop. À part na ko balola batu kingo ndongo zo balola. Ko usa violonga na hotel mela ko usa. Si biso de bima ma bête, biso ne benga biso pagano. Bino bana nzambe. Même moko venzamba c'est pas noté. Eve. Donc so moni bongo changer na cop. Tika na ko mascara biso la biloko sala wana gena. Funana yembi fongo la simba na nous frère kota na ndombolo. Et toi maintenant jango na ndenge pena ndombolo nanu to dozena ba fongolo betela biso. Na banda ko linga nzembo na makazi mais façon na malamu na kata kadena. Et donner mon âme, mon cœur, mon esprit. Le temps. Bienvenue, bonjour, bonsoir. Ya bayanga ya mitema. Mbote na bino na baino so balingaka mani na bao balingaka ngate. Je vous salue. Là c'est Maninita du Congo de longue jambe. Babi moi ça pembe, la fille qui mesure 1m80, la taille S. Là je vois directement ma maman chérie la baronne. Balobi maman Nana et fille Nde Makambo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne préférée Planète Nana et fille dans votre émission Le Parcours des Stars. Aujourd'hui je suis venue Makambo tozo le belana Kinshasa na biso, plus précisément Makambo ya Monsieur Matou Samuel, donc musicien chrétien quoi. Mambo izo komelaye ou komelié actuellement à Koufela qui troisième femme naie et on doit on a posé tout ça la moi analyse belé toyeba qu'est-ce qui a fait que pour que maman Kapi atika biso, qu'est-ce qui a fait que Matou Samuel a Koufela ka toujours basi toujours baté ils a phénomène nini présentement pour na Matou Samuel. Là je vois directement na plateau nanga nazana ben invité na gauche nanga nazana étoile balobi 3 étoiles hein? 3 étoiles balobi yende makambo na plateau nanga journée à lelo na émission nanga le parcours de star na droite nanga nazana mise à jour hein mon cordon balobi mon président ya Terra Nostra Nde Makambo balobi lelo baye na yambi bango na plateau nanga na votre émission le parcours de stars. Abonnez-vous massivement. Je salue directement la bière de l'X balobi Dizo Pambu Jonde Makambo hein balata bangonde banani balobi ba voix tate bango banani nangalia mamobimba molati si ya solo eza Dizo Pambo Jo papa na presdi et expérience. Là je vois directement mon papa chéri Rufin Luboya depuis États-Unis. Mes big salutations à toi. Je salue Rufin Luboya mon papa chéri, je salue Soleil Mundungu depuis États-Unis, je salue Hervé Ditenda, pardon, je vous salue depuis Corée du Sud. Là, directement, je passe dans notre sujet. Makambu Oezolekila, Matou Samuel, présentement, à perdre à moi Sinaye, Lissoussou, troisième femme Naye, Aouti Koti Kabiso, Lissoussou, Maman Kapi. Là, je pose directement la question, na invité Nanga Moko, Toyeba, qu'est-ce qui se passe présentement, et puis on a programme Matanga, Ezoleka Ndengenine. Bonjour, papa. À jour. Ouais, bonjour de longues jambes. Bonne santé. Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu, tous alliés, hein, tout ça vraiment. Ouais. Ok, mise à jour. Na habité Makambo ezoleke la biso awa na Kinshasa, na musicien na biso chrétienne papa Matou Samuel. Moi c'est na elle sous troisième femme Aouti kotika biso Maman Kapi sur yango nini oyo koki koloba. Bon, tu sais presque liwa mtu sala liwa za Nzambia. On t'a koufara Nzambe fa décider. Alors, les Français ont tout excès nuit. Tu vois? Pour la moi, c'est normal. Moi, j'ai balé et 3 car pourquoi il y a là? Non? Zamba ça la fois muta kola akufa. Mais okufa. Et puis comme vraiment bon, on a yoka qui et puis na yoka ba cette fois c'est ça moi pas c'est sous papa Matou Samuel on a peur de sous ma capi.
toujours qu'à passer dans mon thème. Malgré les Kelinga, mais parce que tout ça, c'est ça qu'on fait. C'est quoi tout le banane? Vraiment, moi, on a Liboso, c'est une information parce que plutôt on a kin place papa Matou Samuel Azali, actualité nous sommes les Cana Congo, tous a vraiment informé nango. Moi, on a Esther Pakoufa après sa première femme, ayoko Koufa, deuxième pa Koufa et maintenant il commis maman capito. Zo yebate système wana ni nezo sala que papa na biso Matou Samuel akufela kaka basi. Est-ce que ezaka ka yende muto nzambe alobi ke akufela ka basi ou bien eza epekiseli moko nzambe lingaka te azala na mwasi na ndako yango moni ke lelo na bengisi bino na plateau na nga pour que to sala moi analyse ya mukie to pesa moi explication na balandi na biso o bazolandanga na Congo et puis en dehors ya pays to eba nini ezo sala ke pour que Matou Samuel akufela basi mingi papa na biso mise à jour s'il vous plaît nazana posa na yeba la cause oyo ezotinda papa na biso Matou Samuel akufeli mwasi abali lisusu akufeli abali lisusu est-ce que ko tika la bongo te bible pe bisa et le batte que non so kufeli mwasi tika la bongo jamais so kufeli mwali ko bala te jamais bible laisser les morts enterrer leurs morts dès que muta kufi o tika a la droit ya osala vie na yim c'est ça mais il y a pas ça là que okufeli lendi obali mardi muso akufi sunde comme mabe si kondet na ka ya papa Matou Samuel ça zo mérité kaka ko bala 3 étoiles le ballon Otine 3 étoiles maloba. Ok, 3 étoiles. Ambalobi Didier Tumba beta. Selon makambo yo tozolo bela sikoyo na moni ke mon cordon atinde liyo question wana pa na yo. Pona yo ndenge nini ozo mona papa Matou Samuel est-ce que a continuer kaka ko bala to atika? Bon, merci maman journaliste pour la question. Bon, bilo musu togolo ba a continuer. Mais na bango siko bas po ba pe batut. Ba komi siko d'autres ba lisu likola lisu. Ya liboso aki ami balaki ami sa toi ke ye moko pe mwasi yango o ye Matou Samuel rolinga peut-être acha litoi a obanga peti aibika kinga peso la koti paleona na okende mais maman kapé za troisième femme pourquoi pas banga ki liboso akufi ami balaki akufi ye andima ya troisième femme kasi to lobi kasite maman nanga de longue jambe do liwa ipunda ko ipunda ya Matou Samuel nde baba na ebite so viende alo ndazo sel nde balbaka ke non lia René pour renier to ebita après na sima makambo ndezo lekela liboso ki ami balaki amisa to kesu to ebite après amisa to oyo nini via so bongisa nini oyi na ebite ye moko na bango na no basi na kana bango mereza makambo ezangisa to même maloba soki eza bongo nde to zo yokela via zo lekisa pe moi mayele trop soki eza koto na sima pe na frère benda lisusu frère mais Pop no kotika la autobara veuve forcée. Pardon? Veuve forcée. Oui, mais là, il ok. Maman, ah, vraiment, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Planète Nana et Fille Balobi la Baronne. Maman Pasteur Yonde Makambo, Masolo Yango le parcours des stars. Hein, avec votre servante Priska Maninita du Congo de longues jambes. Babinazawa Nazo Bossé Awa. En fait, 3 étoiles. Le lendemain, tozomona papa Matou Samuel, oh déjà la troisième femme na yazo kufa. Si un jour papa Matou Samuel après matanga ya maman Kapi, alobité le lofona qui na famille à 3 étoiles na mon fille moko na famille na bala. Est-ce que vous êtes d'accord? Nga mono boya na mi boye le coup so via za na ide wana alongola maman na mutu n'importe apena muke. Pardon? Yana le bisiko qui était maintenant là, c'est OK. On me gada question bangi silanga. Donc vie pena so za na po biso pe to na fresh na botami na bande kwa basi pena ya poa ya kilo. Siko soki vie ko donc ana na boule pena kota na famille na biso. La simba pena fra mais nga moko na mi boyeli vie. Donc adresse wana soko sala ngo donc nayebi ke bomona naka famille bula bomona na bango na nzela effacer pena eloko wana na mémoire na yo soko na bulo kota na famille peut-être qui dit ben mko wa tika mbonga masango monde longi na nga retirer masanga na yo ponga mona mi boyela déjà donc Kalabani. Vraiment en fait papa display image pona yo okokinde ti koloba nini na proposition na pesi so papa Matou Samuel le loi lobi abala lisusu aende na famille na yo amoni mwasi habite fona bala kaka na famille akamanda réaction eko za nini ya Matou en tout cas nga foot na bengi ya Matou avena biso ninga mingi c'est un grand chanteur
ayemba banzembe simba Congo oyo ça jeté mais je vois fongola kasi nzembo wana pe loka fongola avant ebeta première femme na etanga kufi nde fongola ebeti en tout cas va ayemba fongola ayemba ve mato ebo yemba mais na nenga logique ce qui maintenant veut maintenant sali pendant que non pour bon heureusement pe na pena ba bala ya mata betima poto pour ba bala bela déjà la merde ba ser ba bala comprendre abala nan chancelier sugar le rolo pete na kangami isimbate c'est-à-dire que non mutu na mutaye ba yebara que non veut atambola ne bien amituna comprendre ça la rétrospection vie naie à comprendre ce qu'on a mis tout na sanini na kufeli bo na kufeli bete lui ça la rapona mutu mort kayo kufela non il n'y a pas de fumée sans feu c'est quelque part les cambozali alors parfois il est par aux années innocent soit famille soit ma relation soit sika soit ma mususu comprendre amitala tout non nzambe ngo bien o atunara non nzambe ngo vraiment bien c'est eux la rôle la vie en moi à tout non nzambe bien est-ce que nzambe est-ce tala ka lora suka via to imba ba yembe ba yembi Congo a via kamolo wana lo moi kamola wana yamato eh tika na at non nzambe bien vraiment en fait de tout monde aka ba musicien na biso chrétien ba yembaka en fait ba vie na bango privé vraiment toye baka yango te grâce kaka ya actualité ya presse yango toye baka que nani artiste na biso boya vivaka zalaka boye ma pour na makambu ya maman Kapi la défunte femme de monsieur Matou Samuel tozalaki na vidéo na ye malheureusement na perdaki yango tozalaki na vidéo ya maman Kapi azolela zaki libanda na mwana azolela azolobaki Matou Samuel azana kati ya ndaku na bango o libala na mwasi mususu autaki poto mwasi wana autaki poto ba na kati ya chambre na papa Matou Samuel donc bando ça l'amour quoi la femme ayaki atikalaki libanda parce que papa Matou Samuel akangaki porte yango abanda ekolela alobaki un peu mingi ke Matou Samuel alukie na butu yango akoki ete aye bandisiko kokotele bambanda tina ndaku na ye na moi sur ces papa étoile okoki koloba ndeti nini okopesa résumé ndeti nini par rapport ya makambo yo mama Kapi alobaki et par après les loto yokoyoka sango ya mama Kapi akufi menga na bivete ah bon vie à part misala nzambe via lela ko usa fort masekite via lela ko usa fort so le problème est ni o mabilo mususu ba vie pe o moni vie na nga ta normal so nga na famille ma Kapi na porter vie plainte vraiment o mabilo ko na ça dire à part ba makamba vie OSC ba choc wana lisusu ba choc wana lisusu yango sala ke benda lisu liwa rapide na nzoto amutu mama Kapi vraiment lelaki alobi Matou Samuel alingi liwa nanga nga kokokanga te olukinga na buto zwinga te e yango lelo elinga mwasi wana uti poto azana maladie okoteti na ndaku nanga ya libala abanda ekutu ko benga ko pesa appel même na mama Olive Lembe mes big salutations à toi la maman la grande dame anda ko ba maman Olive pardon talelanga likambo yo Matou Samuel azui mwasi na poto ayo kokoteti na ndaku nanga ya libala et lelo après makambwana to komona mama Kapi ayeko kufa to yebite ni nebomi mama Kapi kaka boye papa Matou Samuel troisième femme déjà yangoyo azo kufela yango nazaki vraiment na besoin na bino bopesa moi ba idée na bino to lobela likambango na plateau nanga papa display pona makambo ya ndeti ya vidéo mama Kapi alobaki et par après to yeko kasango mama Kapi akufi pona yo kokoko loba ndeti nini Natala vidéo wana je vis ça une fois on a souka salama tant problème est comment bon je sais Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre nzamba okitate ayebiso na matoyi que notre tika likambo non l'homme parle Dieu parle toi-même tu parles aussi Satan aussi parle comprendre ça veut dire que non mutuye moko pa mi lobaka nzambe tant asali mutu aux la païen aux la chrétien alors les bossons de conscience. Sauf que la conscience n'a trop et le belé. Mais sauf que la conscience n'a mouki et ne pas mouki. Sauf que la conscience n'a pas été le belé. Parfois ça peut les soumettre, le remonter un péché. Et qui te passe dans mon thème, tu vois. Tant de choses mon ami m'a bon que ve ma toi na moi si me sorti poto na ndaku banin. Et le kabola rabat na dinalibala eza infidélité. So batana alliance eza infidélité. So quand mon na yo afanka de lina mutu mususu. Na kawana et comme na yo moro ou bien tu continues ou bien tu laisses et tant amona ki bongo que na chambre à coucher na yela na mbala côté moi simsus réaction na ki alobaki et après encore ba rebongo ça va sur na TV waouh le lorsque to suki
Tu vois, les femmes aussi, parfois, bah si bah comprendre maman si maman B. Bah comment comprendre si maman B. Parfois ça qui nous a na yoté. Parfois ça qui liba na te doit pasteur John, on l'a dit qui tourne mais ça pas le ko na autant ça fait na tongo ta et ko soyo. Comprendre. Eko soyo eko comme telle race pas qui tourne ce qu'on a le ko na hoté. Ta ranengo déranger. Comprendre. Bolingo il faut linga muto alingio kalezalaka linga to linga ne koma balinga muto faut linga muto alingio mingi kolinga muto opesa muto pasité so linga muto lingi talela ve matotika atika ki mera lela talela to suki wapi parce que mon client se ko loba peu importe ba loba la vie faire ça ni momi na dae et première fois il faut se poser ka ba question pendant nga tout cas vient se poser ba question nzamba bigane asala mamnae parfois je sais pas, c'est plus fort. Pour la vidéo ce qui ndeti batunyo so bazotala yango. En fait, na évité vraiment son aki kolobani yango dans la vie. Et sur qui la calade. La vidéo elle l'autre et on bimandé le temps mère a koufi. Tant va bana ba divorce on ba likana ba tf ba nini, veut ba pesa ki ba suspension ba 2 ans. Moni eza maman be à se poser autant de questions, azon bien panzambe naye, nzamba le belaye. S'il faut nini. Parfois, on va la base sur la volonté de s'embêter, il y a un moment où il salema. Ce qui est bon, entre qui aime. Là, je ne sais pas. Mais ma lame, que nous veut aïe belo ni anga sana mintu. Azon appelle bien à ma colanzambe. Atu nanzambe bien, nzamba répondre. C'est ça quoi. Ok, d'accord. Mot de la fée puis une salutation. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, on a CPI l'émission. Mot de la fée, que nous veut zonga na ma colanzambe. Na pesimbo te na mère, maman nana est fille. Notre maman la baronne, mère en tout cas, comme maman nana est fille, elle s'appelle. La personne n'a Pamela Moussa sa Barbie la grande dans la peau de notre majorité. La personne n'a Bernice Neymar Taylor na Simbi. La personne n'a Terra Nostra Mobimba. La personne n'a Enoch Joël Ladonna. La personne n'a Gloria Cano, Chancelvi Sugar Lokolo. Hey, pété. Merci beaucoup. Yamala Moussa que non. Plus 243 85 85 833 58. Si belle. Abo Sagnoté, merci beaucoup. Je suis là. D'accord, merci. Naïs que na papa étoile balobi DJ Tumba beta. DJ Tumba toi na posa moi synthèse hein, toi na posa synthèse par rapport à ma kambo to lobeli lelo ya liwe maman kapi moi si ya papa Matou Samuel et puis mot de la fin na yo. Bon, souki yaka ke pona bomba pe moi trop. Vieux muto beaucoup ti mère. La nègre pena ta normal. Vieux au tafuni pena mère. En plus ba biloko yo dosé pe ko usa. Ba biloko moni ke mère a koufi, c'est-à-dire pendant la monde a koufi doublé. Au bomien ozo usa nzele entre temps au bete le sushita sima. Donc ça dit to ba ko lekise li mère maele simba pena frein. Donc on ngena lo baka ya ngala mbote na pesa. C'est non que gamba moko ti mère. Oui, directement. Non que na mba moko donc ba mbote na pesa moi na poto ya solo masalanga daus. Nzela kitoko nzela kilo chéri na ona ke bala trop na ke bala kala trop tawa moi na poto so solo ni Fatima Bolingo donc masalanga Diday Love bana poto solo donc ya bino ye wana mais vieux dosé simba pena fredon poto tcheo kapena biso tout nga na bomba te na bomba ki o mato na monde na consommer li sou morboe o yanga te vis dosé ko uso ape mosa nzambe dosé pena ko usa sikoto ta exemple ni opesa papa na europesa na bino biso benga biso pagan o to mema masumu bandaka o boyebi ke biso ne bandoki biso ne to o te ba pagano ba usa trop na bino ba sala nzambe ya yeso pa mabe utenga misi terrain simba pena frère ba mbote na PCP pa na yo moko maman journaliste de longue jambe maninita du Congo. Donc ba mbote suna batutu ba ebi 3 étoiles Didier Tumba 3 fois mobile. Donc on a le bagage yango. Merci beaucoup Nezaki Didier Tumba babi vie yondo aussi mère babi tika ko usa. Là c'était votre émission le parcours des stars avec votre servante Priska Maninita du Congo de longue jambe, la fille qui mesure 1,80 m la taille S. Là je vois directement ma maman chérie babi la baronne hein, la reine dans son roi. Balobi maman nana et fille ende makambo moseli ya nzambe maman motema mon nene mero babi libo
Liboko Épinard, hein, Liboko Épinard. Mes big salutations à toi. Là, je vois directement la bière de l'X Joe Dizo Pambo, papa na expérience et prestige. Je vois directement mon papa chéri, Rufin Louboya depuis États-Unis, Soleil Mundungu. Mes salutations à toi. Ma maman chérie Dorothée, Yinda, maman Abota Mwasimbinga. J'ai donné mon âme, mon cœur, mon esprit.